marié. Oh, Darling Palata marié. Darling Palata la star. Félicitations beaucoup. Topambolaka Nzambe parce que likambo ebandi lelo te ce n'était pas facile pour le to vivre réalisation depuis 2024 tobandaki makambo na Darling que libala et après bitumba ezalaki après makambo ebele se présentaki mais totelemisa kaka Nzambe chaque fois na nosa Darling alobi soki eza ya yo ekokisama kaka malgré bacombat malgré bacomplication mais ekofini par kokisama. Et l'autre chose est parce que Kokisami n'a pas obligé y a cause parce que je viens d'enterrer ma petite sœur à la Ninga une semaine par Yangoyo mais n'a pas obligé y a cause parce que na yebi makambo on ndenge to bandaki nango na ndenge to ko milelo en tout cas na zuma kasi ya hôtel mapona ko soutenir moko wa biso Darling Palata c'est ça. To ko lo ba yo za parmi ba témoin killer ya maman. Oui, ça parmi na molimo et surtout na molimo tina ba conseil ya musuni auto arriver na étape auto communale voilà je t'ai maman pasteur mais que peut expliquer sur libala et le libala soki lobelaka mwasi nini eza institution du film futi epa na ye moko Nzambe biso toinvente libala te tobotama tokuta bakoko na biso dans le mariage bamama na biso dans le mariage et lelo ezokita mpe na bana donc eza Nzambe mwasi alobango bandeli eza malamu te mutu azala ye moko soit mwasi to mobali akosalela ye mosungi oyo akokani na ye mpo batambola elongo donc libala ezeloko esengo parce que uti epa na ye moko Nzambe soki ozwi ngolu nango opamboli Nzambe baona mpe bazwi ngolu te badésespéré te parce que il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent libala eza na age te eza mpe na nde moko te déterminé yo ba na age eza age oyo donc eza Nzambe mona bacalcule na ye ayebi ngonga nini oyo akozwa ya ye e bamabala mosusu ozomona ezotarde bafamille mpe eza na bacomplication makambo ebele au moins ntango mosusu moto aza na mobali ne basi bawumele komi mobali ya kose présente mpo abala ye complication ekoti donc makambo ezaka ebele yango na nyonso fo totelemisaka Nzambe maman pasteur de la paix l'autre koloba Darling na papa biso ko na pardon voilà papa na biso na Darling eza pena libala lelo te eza pena ba dikala 18 ans blaka pa moto aloba te ko balingani kaka lobi boye na boye ngai tango Darling ayaka ko annoncer ngai makambo libala c'était à 2024 mais na ndimi te ke balingani ka année wana c'est que bazalaki déjà temps pour biso tozana informer na likambo yango ti bakomi wesaka bazwaki deja temps bafandi bayebani c'est ça malgré mobala azalaka mboka mosusu mais ayaka mpe bazalaka na mwasi na ye azwaki deja temps po abali hasard te mais conseil nini okopesa na bandeko bazowumela mpena na libala te surtout na ngambo na bino ya théâtre yoza mama pasteur bon komena libala te ezaka na ngambo ya théâtre ezaka ngambo ya théâtre te bino kozwa makambo na soko bato ya théâtre botombolaka ngo kaka nde bato bamemi koli na mutu mpo biso toyebana mais soki okei na baparke badivorce ezosalema ezaka ya bato ya théâtre te ocomprendre ezala mabala mosusu bamisusu baobalana na baka mosusu tokopesa baka parka bato bayebanaki nanu malamu te bawelisi kobalana parce que libala koyebana eza libanda te papa tokosa 10 ans libanda mais toyebani ka bien te koyebana bien ezaka na kati ya ndako olali olamuki tozomona bamasebe ndenge ekitaka olali olamuki ozomona nde tosalaka boye koyebana ebandaka jour oyo tokoti na ndako tosali 20 ans libanda toyebani ka te moto akoso te avant toyebani te libala ebandaka koyebana ntango tokoti na ndako yango mona ezokose baproblème ebele toza bafamille différente moto aza na éducation na ye na libanda mingi tobomba na bizaleli na koso te mobala okobomba mpe bizaleli na libanda mpo azalaka na mwasi oyo mwasi mpo akobomba bizaleli libanda mpo azalaka kaka na mobala oyo ntango soko tokɔtaka na ndako matokita vrai yo ebimaka yango moni sikoyo ekozaka baproblème ebele tokomi na kati ya ndako tokoko kosesupportane te nga nazomona ondire yo ozoluka omonela nga oyo mpo azomona ye ondire azoluka omonela ye moto azalaki mobulu azobanda susu mobulu azomona kaka ondire aza na singa yango moni ezokoma cause ya badivorce ebele mpo azomona ondire na or biso bayebisaka biso na jour baopambola biso na commune officiel l'état esaki biso mariage eza prison eza prison ntango ondimi da prison oyo ezala yo mwasi ezala mobali oaccepte oza na prison wana omwe elo mosusu mwasi olingo osala mobali so akosala te osala te eya da prison te
mobali moko batinga na osala ndenge na okosala na ndenge na yo te fo mwasi no andima osala boye eza déjà prison alors so olingi mariage supporter prison wana supporter prison wana yango mo bakouple ebele ezopandela mpo tokoki kosupporter prison na kati ya libala te ocomprendre. Voilà. Pasteur, conseil au pesa bande de bazo amour à distance mais le darling amour à distance mais foutier mariage quand même et puis to ko ça pété baza pena couple ba wumeli bazo pena tala ba bala conseil au pesa bande de ko démérer na kati amour à distance. Amour à distance eza pe mabete. OK. Ezo dépendre na moto yo kutai naye. C'est ça. Parce que na amour à distance misu pe okuta la moya lo kuta bazali alingi kaka de loin asakana yo surtout ba misu ba tindelanga vidéo tindelanga photo salanga misuku mutu alingi yo de vrai même à distance on comprendre que alingi nga de vrai mon isoke eza ya yo pour mabala mususu pe kala nti biso grand frère en France abala moi si kala to ko la kutu internet ezate nini te ayeba lukele moi na Kinshasa ba soka photo moi si batindele à partir photo c'est plein la moi ça baleti lo ba fana ba bota bana donc ezaka ça dépasse eza ya yo so pour protection eza ya yo ezaka yo moi à distance eza mabete mais okutani na mutu moi sérieux soit okutani na moi si moi sérieux soit okutani na mbali moi ya sérieux bon évoluer na bino c'est ça. Voilà conseil ni on peut ça na daré bi que va ça conseil na télévision té mais t'as que solo kaka TV trop ba moi darling ata la télévision on fait pas autant ata la conseil on peut ça t'as que vraiment pasteur t'es conseil darling a déjà mûr aza vraiment mature na linga ke parce que ça mayele so bo solo na zo comprendre ka zo bimisa makambu ya bato mayele pote libala en tout cas ayebi ne ba fana mibali maga mibala kana nteme ayebi aza accueillante aza très poli donc conseil na couper ça ka darling palata de moi continuer qui politesse na yo ezala vraiment makasi qui impolitesse te mais qui politesse eza nature te omoni nzambe asala mutu na nature na yo matokita banature mosusu ezaka banature etokufaka nango eza nde nzambe asala mutu mais tosalaka effort ya mabe elongwaka ya malamu ezwaka esika neti matata eza problème toza nature ya mutu soki amoni likambo alobi ne ya se défouler wana mpe ntango soki peut-être eza personnage mais kovivre na mutu bo eza différent donc darling ngai naoyi soki ba bonne chance donc libala malamu koba lisusu kosala malamu koba lisusu koaccueillir mobali na yo ndenge omesana donc ezala motema monene so likambo eza yo na papa boyeba kodiscute ensemble makambo ndako na yo lingango kifunda kanga darling na ngai kanga so mobali aza na défaut fandisa ye yebisa ye papa ye place osalaki mabe boye te soki mpe yosala mabe mbala azoreproche ozwa monoko na yo okanga yoka mobali na yo ntina suka so oza na raison na yo obi te papa place wana olobaki mabe nganu nazalaki na raison boye na boye bozalaka toujours na dialogue eza teke likambo na ndako na yo okangika mobali nokana mbala ocomprendre nte mwasi asilikeli nini omoni entele te ya ndako no eza ya ndako na yo soki epese eleki okoki te buka mabolongo belala nzambe mutu apesaka solution asimbaka mitema bato so mobali oza motema moto nzambe akokitisa ye yo mpe so oza motema moto osenga nzambe apesa motema kimia obima libala na yo ntina suka c'est ça mariage eza bien tomemao kaka bien po tozala na baproblème te peut-être babalaka te so libanda bamaka mathéâtre ebanda bamame waso babanda ti lelo so tosali répertoire théâtre ebele babali bazali ti baza na bango ebongo na bafamille mosusu bato babalaka te baza peti ozaka bato théâtre te soki moto théâtre azwi chance te soko amibalisa na makasi asala mobali ya ye moko afula mopepa bi mobali bima ya kobalanga mpo bato bamona non tosala likambo soko emonani so emonani mpe tokoforce te c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mariage Lelo, Sylvine, maman, bonjour. Bonjour papa. Félicitations à Bobali. Merci vraiment dans Sengozawa. Non, ko manifester ngote. Ah bon? Kaka muninga nina. Le bila ngwe sobe muninga nina. Ya muninga ya. Toi comme nalo baka comme moi la papa moi la maman. Oyanga asale lokwa boya tukana ebite. Esanga lokwa mo lokwa mo ba crise. Lokwa netina kweya lokwa ba vertige mo boy. Donc ici quoi il y a bien. Est-ce que ça libalo pe umeli quand même de oui, et umeli. Umeli papa za libanda mboka. Et umeli po babenga na bazalaka. Ezaka bomoto nde ezalaki teme mama zaki na banda mboka et mama papa za banda mboka mama za na mboka siko papa kiti
aye sali makambo ya bien abali na $3,500 la 10 super 10 cartons makai de sanga vertige na ko koluba te de sanga ko ma ba fourmi mata de sengwele ki makasi ana kati kuna ninga bongi oto za na ye kitoko leki na ye alanda ye yo azape témoin na ina mwasi na ye bango ye wana leki alandi darling Olivier ata wala ndi darling ye yo azape témoin ya darling na mwasi na ye mama yaka wala ndi darling ma papa témoin na ma témoin leki alandi darling na sima tata moko mama moko de sengweza bon liloba ya mingi ya te j'espère que nyonso bomona na famille nyonso soki mama aboti mwana na ye esengaka mwana bala po apesa esengo na libota mama mpe bandeko mpe papa biso nyonso tosepeli parce que eza mokano ya nzambe oyo akozala contre yango vraiment te nzambe nde akozala likolo na ye ya kotala ye mpo na biso nyonso tu na esengo na famille ekoti ainsi que bino bandeko na ye artistique parce que nga mpe naza artiste mais côté comédie te nga naza artiste sculpteur naza sculpteur sosala baœuvre d'art nauti pas mettre liontin na académie et puis nomoni naza wa naza témoin ya ndeko na nga moko batikeli nga libele organisera na nga na landi mais pourquoi pas il faut babi makambo oyo eza malamu babomba yango d'abord eza non secret faut que nango si comme na suka boye biso totondaka nzambe parce que soki otondi nzambe te nayebi te moto mosusu tokotia na première position donc nana koboya eloko boye donc aza te donc akoma kutu kamarade ya mobali yango kamarade ya semeki semeki kamarade ya semeki omoni toza famille parce que makambo mosusu ezalaka eyaka yango moko eza spontanément eye yango moko sans que koforce parce que na bofi na ngai aza mpe motu moko asololaka bien kosola bien na ndenge bokanseli kosola bien na bomoto na ndenge ya réflexion nga mpe na moto oyo natangi nayebi ndenge nini okofanda na bato yango moni connexion voilà ngamna ye mpe atikeli nga libele ngai na nsima na ngai basi bamibale donc ngai na nsima na basi bamibale donc na mito na nga mo mwana mobali na kati ya libota donc mosusu aza te donc sere na ngai atiki nga libele pourquoi pas na assiste te donc eza fete na na esengo nakoki kolakisa ngo ndenge mosusu donc moni nga na calme naosela tokomona makambo ntina suka mpo awa deja eza suka makambo so tolongo awa tokesko oyo makambo na biso oyo kasi pétage ezalaka vraiment merci bino omona namalokwa na bina soki nasala nini soki nasala nini neti nakweya nakweya te esengo wapi ya nakoka te naokrake mais oyo omona o mabe asali mokili na ye mpona biso eza esengo eza te tolelaka kaka ya nyonso bomona biso na bacinquantenaire na bacinquantenaire te fo ezalaka mpe boye esengo ezali maa mpe ezali boye nde ekendaka na bana nzambe kitoko wapi biso nyonso toza bana nzambe bon biso nyonso toza bana nzambe bango nyonso mpe baa na esengo makasi soki otali na bagroupe banini nyonso basali darling bagroupe na bagroupe soki azali moya mabe bakosala oyo basali te nani akoya te nani akozala te bo toyebi te mponga nayebi bato nyonso bakozala toza tata moko toza mama moko darling palata ya esengo wapi donc mutu nyonso akokende kaka boye nayebi ke mwa oyo ndenge ezosila mwana tobanda ata 10 personnes na kati ya bateatre na nini na mosala na biso babalabala bakokendekende namoni nani oyo namoni su ye na ye mpe kuna na wana kuna mpe namoni surtout oyo wana eyindaka ya libela Zuma Tumba mpe apesa baimpression par rapport à mariage mokolo ya lelo Zuma Tumba le défendeur. En tout cas, bonjour tonton. Ouais, bonjour mon frère. L'impression par rapport à journée Lelo. En tout cas, ils ont vraiment journée à Essengo. Journée à Essengo. Tant que moi qu'on a biso comédien na Bali. Moni baba c'est au bétail bango moi mingi. Biso mi Bali peut-être lundi c'est que moi ba mariage mais darling ayo kabola quoi. Darling ayo au kabola et bitumba donc darling a kaboli bitumba. Donc ils ont vraiment journée à Essengo pour Nabiso, vraiment toujours bakara gloire à Dieu. Donc moko y a ba généraux à théâtre où ils allaient Darling Palata à salle biso quand même plaisir parce que il y a toujours beaucoup d'insultes et pas à biso que oui tous à la bala raté tous à boyer mais enfin
quand même tozobala boye nde eza esengo makasi donc ezalaki vie na biso ladi esobe ozomona papa Henri nde ezalaki série na biso ka ba mibali Darling ayoka bola nanu bitumbango ayokota siko na kati wana donc eza vraiment esengo mingi en tout cas ba esengo babalisi quand même non awa problème eza makambo ya babaku mais eza makambo ya bacomédien et comédienne nyonso to en général parce que Darling Palata ajouerait pas ya mutu nyonso to Darling Palata aza mutu ya parti pris te apesa na ye quand il pas YZ te o nyonso to abengaka Darling azalaka wana pona ko jouer donc eza ensemble ya bacomédien nyonso to en général donc eza esengo na biso nyonso to donc c'est ça. Merci beaucoup. Bah, le départ, tout le monde a dit comment on a dit. Comment on a Coco Nina Palata, la grande sœur de Darling Palata. Ok, donc la grande sœur directe de Darling. Oui, bien sûr. La deuxième, la deuxième à la Nioto, soit dans la cascade. Il y a l'Andingaï. Ok, voilà, les deux à Nicolas et Senghor. Et mon tout d'abord, l'impression des années par rapport à mon en fait, donc, dans les Senghor Makas, talaka aleki na ngai. Donc, nakolobadu nakolobate mais naza kaka na droit ya koloba. Darling Palata en tout cas asalinga plaisir moko ezalaka te. Bato bakanisaka bafi oyo basala théâtre bafi moko kaka boye tala kaka. Bazalaka kaka bafi mo mitu likolo mais talaka mutu likolo mais lelo avandisi yango. Andimi azala engagé azala pe madame na kati ya ndako na ye donc parent vraiment donc comme parent respecté madame ya Messi ba respecté talaka ya papa nani kombo ya papa oh alors papa azali bana mboka bosona pena mingi te hein c'est ça ouais donc L'émotion est belle. L'émotion est belle. Est-ce que ça mariage peut? Est-ce que ça libalo ou boulou 8 ans tout ça ya lobby ya papa bala. Teza lobby te so ya lobby to lingango te. Faut ça va libala 8 ans ba yebani doit yebi comportement moi si na ye moi si pas yebi caractère mobile na donc voilà. Éviter est-ce que pour conseil ezali eta que Darling pas aller kinao quand même. Conseil nanga tant que grande sœur na olinga bazala vraiment. Bazala ezate que lelo lobby et kata na nzela. Ba continuité vraiment tina. Est-ce que ça est facile de bien libala o ya bolingo bino boye ba kipe to ezali non ka plus des alaka comme d'habitude. Non. Donc ezalaki facilité biso tozali lokwa baconseiller na bango donc bambonge babilo nyonso wana ezalaki eya moko kobebana eya moko talaka baconseiller bazala tobongisi te boye te bozonga boye na nzela nde ezala ce n'était pas facile papa ezalaki facilité merci beaucoup maman. Est-ce que vous avez un remerciement de ma collègue à Darling pour tout ça? On a remercié Bino vraiment ma case comme Bozawana pour soutenir mon collègue Bino. Donc ça n'a pas bien. C'est la première fois que on a Bino mais na CP Tozana Bino ti na suka Tozana Bino. Excusez maman, conseil de groupe ça de rôle nga okenda walibala. Abebisa to bobisa. Conseil na pesa ndero na nga abebisa te. Azala kana ndako walibala na ye. Bazala na mobali na ye ti babi pour les meilleurs pour les pires. Bazala kana ye. So mobali abebisa ti ka te bino famille ko ba. Oh donc a commis déjà engagé. Moi si na mobali se wabala ni ba commis eloko moko. So mobali apekisi biso to ana eloko loba te papa. Donc akuta kena musala wana so abi akata ye yango fa kata ye. Moi si so aroyoke la mobali na ye. Wana ezo dépendre la couple na bango. Merci beaucoup. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Ngamoko la mino
mwana poto natia mama na ngai na misunga na homme de vieillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de vieillard te baza na hôpital ya monene na kati ndenge kaka tozala na poto eleki kuna poto parce que awa soki mama na nga ndenge abelaka motema ndenge abelaka batension soki asali crise na butu bamédecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama amesana balambele bilo mosusu bathomson ya mungwa awa bazolandela alimentation à 100% babimisaka bango bakendaka baza na home cinéma awa batalaka télévision 24/24 courant eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas po nanga misunga esungi nga makasi ngai mama Madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé nanga ezalaki déranger chaque fois po na maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent po na kosala suivi soki na yoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza ko déranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi to lié toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon ndenge tindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi j'espère que bani passé bandeko bomonaki na pasaki ba émission na ba réseau pona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre tunisaki ngai mingi vraiment nakokaki su ko vivre te nalansaki bapele kasi nazwaki lisungi te grâce ya Dieu na kokutana na lisungi ya prophète Moïse mapoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de vieillard bon na homme de vieillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de vieillard awa 2 ans yango yo navandaka awa naliaka awa nyonso yango edekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te ba médecin bazolandela biso ba soin na ndenge esengeli lokola négligence ezalaki makasi nazalaki na ba soin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai tant na ye awa na homme de vieillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso ba contrôle ya ba glycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi ba problème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre komi ya ba niveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko bandi kobima to ya glycémie ekozaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpona perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpona mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde